Nyongwanda ku bébé anda futa nda ko te place ba benga na biso tellement za sans abri ba mel nyonso balandela pananga na futa nyongwana ba prévisa na futa nyongwana nda futa nyongwana chaque mois na futa 1000 euros na futa ndako na liesa bana nga école bana nga batanga na futa ngo par semaine na mwana moko na futa lokola na mwana moko na futa lokola 45 euros par semaine na mwana moko ba mail eza ba message eza o école tindelanga na futaka na gagner combien otikelanga bana otikelanga banyongo soy na yé na lobika ke bana na ngai batunenga question papa biso nani que un jour no luka baye ba vérité bino ba mama ba femme est censée à botombo ki botombo bini botombo bini dini. Je suis là avec vous mes chéris, je suis là. Ya na futa ki na ngai po na linga problème na bangote en fait. Ya on a bando futa nyongwana. Na nge bana nga ba vivre na bango na kimia. Na futi nyongwana. Bino boti nana ke luka musala. Wa basi a ebele boza awa. Ce babi ofuta nyongo par mois 1000 euros. Ne boza wana ebele ba kokangote. Ebele ne boza wana bana mobali apesa ke lokote pe ofuta ba nyongo la quantika chaque mois boza a ebele bosala ngote boti ko jouer hypocrisie botika ko jouer hypocrisie nga na futa nyongo wana ba meleza na préparer ba melte me ba meleza boki ba meleza. Même lobby non siya na bakiko na koma tellement disponible beaucoup zwa idée so bo lookinga na 12h na za na koma na disponible. Je suis là avec vous batwana babotolanga bomoto nanga ne bazana si babetanga masasi bazelanga na kufa mais to Koufa na bango ensemble. Mes chéris, calmez-vous. Chinchi. Na ebisa bango. Botikana kende. Botikana kende. Baboyaka. Batikanga ilelo na bana. J'ai fait comme ça avec mes enfants. Comme ça. Na banyongwa poto. Na futa ango. Na boya te ponda kwa na bana nga bando lala na ndo futa. Soka bana ba lobi ba poser nga question ke mama papa za wapi? Papa biso akanani. Nga na beti li solo na live bino basi apoto botomboki. Yo Sarah ya mama na wasa makoloki ebembe na yo place ozo kufa. Na luka musala po ona sala tata na onde mutangajanga. Tata na yo na sala na kompanya tata na yo Sarah oyo ki na fingi yo na bebino na oyela bino je suis là na loba bien fongwa mato yo kanga so na za na reveni te so na muta lia ka CPS na linga na ndoko ka futa 1000 euros chaque mois te. Na oliesa bana, na ofuta ndaku, na otangisa bana, na olaita bana ngamo pe na olata. Chaque mois na ofute la pe mutu 1000 euros ya nyongo. Mbongo CPSA na Belgique to yebi, ya mbongo mukiara 1800 euros. Belgique a futa 1700 je pense, si je me trompe pas. Ok. Na 1700 euros na osala musala nyeso tende na futa bambongo wana. Yo Sarah yo lubana luka musala place na sala tata na yo nde angajanga. Tata na yo nde angajanga yo. Bolibo basko face à rien. Omoni ko sakala na 2022. Wana ye oyo. Na obunda na bino te na obunda na papa bana nga na ozaka derrière yebu. Na kole etio
si ozwa responsabilité andopia mbongo bana na botaka na nzete te na lukaka ete na vie aopesa mbongo bana na omeme na tribunal te na omeme na tribunal te Sarah yo oyebisaka nini chou ma chérie Sarah na oyeba nini mais oboyaki passion alimentaire bébé eza nde yo mo maiki tala bébé yo benganga so eza yo moko bébé eza na talo siko na yeba so oza faux konti pa maiki abi na boya passion alimentaire Sarah na ina yeba so oza faux konti nani obina kombo enani Cindy yana bile ronda Cindy le terre Sarah, j'assume. La ligne est pour la femme seule. Sarah, je suis femme seule avec force. Je suis femme seule, bébé, avec force. Je suis femme seule. Nabo yangote ma chérie. C'est là. Naye bayo nano. Sarah. Yeah. Sarah za faux compte. Sarah oza faux compte bébé. Suba olala. Bébé nga luka mbali tembali nde baluka nga moi te kutu ba ina luka bino po boya commission parce que c'est moi rien en fait. C'est moi Ariane Loye. Na luka mi balite bébé. Na luka mi balite mbali mitu balukanga. Bébé. Kobanga te bébé tu naza. Je suis là avec vous. Obi na boya pension alimentaire. Sarah. Na boya nde omema bino na tribunal. Na boya nde omema bino na tribunal. Na boya omema bino na tribunal. Mais pension alimentaire pour na bana bo pesa. Aria, bonsoir. Bonsoir tribunal. Bonne santé bien na bana. Bébé zana tema pour ta santé. Yo mo loba so eza bien te bébé. Santé za kitoko na omona kaka. Bébé na te kapé ba veste oyo hein. Na mona ki nazaki na ngala bandaka na fenêtre ezio makasi kitoko makasi. Yo kutu nzoto no eboya elamba te. Elambe boya te na nzoto isifika santé za nango bien. Kitoko na te kango bébé ba client boya. Obi penda mwana poto penza ya solo. Kitoko merci. Ngali na loba ko. Ngaku na sele ko live jour wana. Parce que nga nazaki na fenêtre na makabondo loba jour wana pona papa bana nao ozako loba. Mange baby ndeni. Na ozano bien. OK. Ah loba. Et là, qui sont vers 3h à 4 à 2h boy. Son abo santé. Vous avez expliqué mon papa banana. Siko nga na epite wana à mon avis On a ngai. Au moins mi bali bazandeni. Ozana droit na yo. Droit na yo penza po jour ano lobi olingi pension alimentaire te olingi ta futa ba no mbongo parce que soka bi afuta ba no mbongo omona mbongo wana ko ipe ko lobela ngo so pemba ba maloba. Yake bolanda ete yaona lobaka biso ba congolais to yoka te na ba eboza na bandela ba bi image za flou comment c'est que faut bo tapoter na loba ebongo te
na lobi bona bi ba papa ya poto ba papa ebele ya poto so ba opesa bana mbongo ya pension alimentaire ba mbongo misu balakela yango mabe nazalaka na posa mwa mobali wana na meme na tribunalité po aimilia bana nanga na balabala oyoki jana essuyer nanu maintenant c'est bon. Siko ça va. C'est que position fan de la kisiko ça va. Mais quand on kozonga mwanda musima. Te. Yaka liboso. Mais mon obime pe bien. Boye bien te la famille. Aza la boye. O pangusi caméra. Oui hein. Mais bu chika zani ka boye. Boy ça va babi oui babi boy bien. Bozo yo kaka Ariachou boye bien déjà bandeko boye bien déjà zalane bien. N'a pas ces caméras. C'est bon? C'est bon. Na tie filtre teint? Ozano bien loba no ka boyo ka de mungongo mutu te. Na tie filtre te peut-être na yambi na koti. Ça va Ariachou loba na ma belle. Oui. Na lobe ba papa misusu ya poto bazara ba pia bana mbongo ezaki kute to beta lisolo papa bana nanga non eza ba sujet e bande ko ya par rapport ya commentaire muto tchaki par rapport ya commentaire o mta komelenga par là na souleva ki juste que ngai Ariane nando lingo meme na tribunal te to ke ko samba po abanda ko pesa ngambongo motema mabe en fait na linga ki apesa ngo na volonté na ye moko ke ngala meme na tribunal abando pesa ngambongo ya kolandela nga maloba je pense que to se comprendre loba bébé oui yango na siko moni yango tango yo pe olobaki na munoko peut-être biso nyonso to comprenait très bien te ndengo lobela ikena boyi na kozwa mbongo parce que na sima moi ça 50 wana bayo landela bana nga maloba yango siko biso to lobaki nanga mo pe na mitie na kati na bi mais vous mesko Ariachou quand yemo na munoko lobi ke alingi ne kozwa mbongo te parce que mbongo wana msusu bayo olakela ngo mabe bayo lobela ngo mabe mais à mon avis nga na mona ki Ariachou pona respect na yo pe omoni mibali na biso bazala ndeni mibali na biso ba congolais omona ndengo zo sala bon Ariachou eza droit na yo ma chérie oza na droit parce que muto abota mona ye moko te bana na papa na bango aza vivant donc bana mususu baza awa bana mususu babotama awa na poto même partout bana ebele bakoma ba orphelin de père vivant Hollanda papa azali me bana ebele bakoma ba orphelin de père vivant donc Ariachou nga kutu na préféré mais ma procédure à Mike on a privé au moins tango yozo ya koloba loba batu ba kanisa lokola ke oza na besoin Mike oza na bolingo Mike ezo bima bongo au moins tango yo ya kaka komona tala ba pane na kosote ma chérie je m'en fous en fait de tout le monde yo na répondre je m'en fous penza na lobiango avec mon cœur je m'en fou oh bon penser au moni tribunal yo kanga na loba no moni bino ebo sala ba live na bino boloba o yeye la bino na mutu yo angati okoti na mutema na ngati olandanga na olando très bien ozangati okoti na mutema na ngati na répéter live ya jour wana ezalaki te to sala Mike live non live ya jour wana na bando sala live nanga nazo teka biloko nanga par rapport ya commentaire ya moto a posé qui question par rapport ya bana na répondre ye et ça li ke ba mettre de la cause na batu musu ba sengi ba demande tomati ezaka Ariachou te mutapesa ki exemple papa bana na pesa mbongo te ezana ba mame bele ba mata ki ba pesa pe exemple ya mibali na bango ba pesa mbongo bana te papa misusu pe ba lobi ke bango balandela bango à partir à source ya l'état mutukuta zalaki yo grâce à lobi oui nazalaki ozo comprendre ezalaki live te to ça qui poto lobela moi la mobile wana c'est faux et archi faux bato ba osa ba live ba loba ke Ariachou peut-être Hollanda Mike boyo kanga bomoni Mike na ye moko Mike place za ayebi kengane to kozonga na rate poto zalaka mwasi na mobile te na chaka mai na monoko te na lobango
soki bakataki ba parti batie na ba page wana boyokaki na lobaki ozala koto lobi no o expliquer no biso bi bozala mwasi na mobali te na kala ozala mwasi na mobali te zela bébé au moins jour no ya osala émission no ya na ba preuve quand ogangi kie jour wana na bandi opiquer même na crise na yebisu kanga data lelo comment o quelque part bobo botende ni bozala mwasi na mobali te bato ba violer ba na est ba botande ni za mbele na ba pété Aria. Merci. Toleki apansa. Place à za ayebike moi so ozongela angati. Penga mo place na za na ayebike mwana mobali wana akozonga na nangati. Toyebani. Tolalanda kumona e tolamuka na e tolia na e tomela na e. Oyoki. To yebani même na nziela so to kutani to pesa mbotete bref ane na live angwa jour wana na bike to kutana ane e mona Bruxelles na evite so ya mona ngate menga na mona ke me to ko pesa na atambotete donc likambo ke na ngona privé ezate na loba lisusu nga na mwasi balinga na réseaux sociaux basela nga commission na réseaux sociaux to aussi na ba na réseaux sociaux tribunal au moins doza wana oza libre ya ozala contre to pour mais o nga na loba je m'en fous. Oui, Aria, ngai pona ngai na mona boye. Nga pona nga na mona boye à mon avis. Ato eno na réseaux sociaux ezaka lokola ozoluka moi rando moi ba problème moko boye. Bato ka ko na ba ona rando tino. Kasi te Aria yoka te bébé. Na ba ona rando na oluka te ezala ka bongo etika la bongo. Aria lobi boye bébé. Sikoyo. Ndenge ozoya siko na réseaux sociaux boy. Est-ce que biso bata réseaux sociaux pe so solution? Na est-ce que nga sengi bino solution? Kasi on a lobby te bébé. Ndeti makamu no na papa bana no. Ndo ozoya na réseaux sociaux bitu no ezandeti nini? Oza posa ya rando. Biti nanga ezana. Biso to la réponse pour comprendre. Na lobby au moninga na papa bana nanga. Toaka na rando tito kufa etika libongo donc nga na so batuni nga likambu na ye na obligé ya répondre na posa ya avis ya tribunalité ni ya batu mususu te na posa avis na bino te tribunal yo ke loko na lina ebiso omoni nga ba oni yokola nga e ba maltraiter nga e ba kanga kinga ba olinga na sala oyo bango balingi na sala yo tribunal ozala ete eba komisanga tie sika balinga ba komisanga na moni porta liwa yango yo tribunal ozalate jusque là nga mona na loba te na loba kana na loba na ye Mike Mike so aza awo yo kanga imam na loba na Mike nga bi Mike je na poser une question de la na sili sate bébé jana sisati so ningo poser une question vas-y kas poser question ina poser Ariachou ozara soki ozana relation mo bende tindego ute ko bala ozala kimia soka mukola no za mobali te oye na makamna réseaux sociaux zaka nina mobali nanga zana benga mobali na moyoka zana benga mobali nanga kando zawa zana benga yo zela pomona gena na mobali Zana benga oh okay mukola na soza mobali nanga oyoka oyo binana mobali te yango na yezela kaso yoka so na yeto na yete Zera. Bébé, ngane na bwe na oza na mobali te. Kasi ya chupiso to yebi osumi kolanto oza couple oya ka réseaux sociaux. So mona nga na réseaux sociaux te. Oyela ka Mike so tikali yo mo. Boni boye kokola ko. Kola. C'est tout mon arrête. Non, o mona rate po yebi loti. Ok. Nga so mona nga na réseaux sociaux te, c'est que musale lié nga nzoto makasi. Ok. C'est que na okepe ya musala na bana na okokate na oyate. Pe entendre na ya oteka biloko na ya chaque jour te.
Donc, dès na abo, si vous t'a posé une question ya Mike, non, qu'on répondre te. Po bino bolingi te. Papa ya mbite. Na yako beta, po ninga na yako beta masolo a blaze te. Po blaze pe mobile na mutuku ta balanga ezala blaze za Mike te Mike atika. Mo chéra, obenga nani chéri. Zela na benge na numéro na oya privé, oya eleka te. Zela sa lokwa na tindi demande po na zwa numéro na ya nango a. Zela, ba partager live ndeni. Po na bima awa na kende na live po na zwele numéro na privé. Boni muzoba bolinga pat kopota batu buzoba boeko. Bon, Alexandre, on va partager la live ndeni on jamela. Quel est na signe ya partage? Na se côté ba ya nini ya cadeau. Cadeau après oui, carré mo ezana. Te carré te ça pe na signe ya partage. Bana nga ezata. Jela na l'action. Ezana se au moni so le ki micro. Côté ba nini ba comment invité. Na côté ya nini ya na se wana ka komona kwe moko ezana. Papa na ngande ezobima. Na se zela na pusa boy. Zela benda ngo na l'action zela. Bébé. Mam nini olobana so mobile azate. Mama na bien te na pusa téléphone boy. Zong sa téléphone koto boy total. Ata so po bana na nga batuni na. Maman na ngo pete. Oh là là. Eza carrément bakomi hôte, musu bakomi invité. Yami baleza carré bakomi kit. Musu eza série, musu eza s'abonner, musu eza améliorer, musu eza plus. Abi final na 3 points. Babi final na 3 points. 3 points. Partagez. Merci mutalobina final. Omonyangwa. Zena zo numéro ne. Boze la Ariacho azo benga mobile na ye. Pona ebisi Ariacho yaza la bo so mikola na aza mobile te ayeli Mike Rando. So mikola na aza couple afandi kimia yakate. Pourquoi? Non, yo qui s'attend, non, tiate que voix na e bima. Pourquoi? Non. Te, omoni, chéri Coco, yo kanga. Na chao batuba yoka. Na chao batuba yoka. Bon mobile ngalo ba yoka mwa mwasi be wana mwa mwasi te. Aza mobile te aza mwa mwasi ta bengi. Boni boy tribunal yo sambisa nga. Kayo be obenga mobile note. Muta tribunal yo sambisa na live na muta bengi nga na yamba te. Boni buzoba boy. Ça va na yo ki yo bébé bisous. D'accord. Merci. Tribunal yo ke loko na ina lobano yo kanga bien. Omoni Mike. Même maman Olive place aza. Ayebi ke Mike ya balanga te. Mike ya bimisa mbongo ne ya poche ta balanga. Na kitisi voix po yo kanga. Oyoki. Na yo kama belle. Même na te maman Olive. Aza vivante akufate. Ayebi ke Mike a balanga te. Muto o na koza question na mobali te na ko yela. C'est Blaze. Parce que muta balanga na mbongo c'est Blaze. C'est pas Mike. Tribunal, oza mama, oza mama. Zena qui t'a téléphone, soit mon appel nga rappeler nga. Tribunal, oza mama. Biso to sa ki live na biso ezala ki te poto loba mamba Mike to yela Mike non. Bato baza na live ba okoma awa ke bazala ki. Oyoki. Question mta poser nga na se ke Mike akipa bana na répondre ke Mike akipa kabana te. Pour misusu na oloba na oganga boka tsakwa na osilika na osagite non. Na komi poser poto sola na yo. Ah là là, pardon une minute. Allô? Oui. Bonsoir.
Mama, yoka na yoki. Botika na okosala boye ko. Botika. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Bozobe bandi. Elekate bandi. Tika. Ok, bisous, bisous. À tantôt, bisous. Bisous, maman Adèle. Tribunal, oyoka nga. Non, yoko très bien. Live na biso ezaki te pona makambo ya Mike. Non. Live nanga ezaki ponga na oteka biloko nanga. Commentaire ekoti na se batuninga par rapport ya Mike. Omoni na ba commentaire bato bazale jour à live nanga ba okoma ke bazalaki. Na répondre bango ke Mike akipa bana te. Et sali ke ba maître Blacos na bato mosusu ba mati ba komi kopesa ba exemple ya ba vie ya ba couple. Nga na pesi exemple ndenge na lobeke bana ba komo otuna nga papa aza wapi. Nazala ne loko loba na bango te ponga na bana nga to beta kama sola Mike te. Olandinga tribunal. Très bien. Na bingana bana nga to sola mamba Mike te to beta masola Mike te. Ça fait 4 ans na Mike to kabwana bana nga ba yebi Mike te ni na nzela ni na photo ba yebi te. Na lakisa bango ni photo ni lisolo na beta te. Ba yebi te. Donc na lobi bien na bandeli tribunal oza libre yo sala analyse non ndenge motema no etindo osala. Vraiment oza libre. Nana tembe ni na yo. Nana tembe ni na batu ba commenter, nana tembe ni na batu oyo ba na sima caméra. Menga mutu nana etembe. C'est Mike. Tout nanga pourquoi? Pourquoi? Merci. Mwende okiti boito sola siko très bien. Botika ba agitation, ba makam na bino obo sala kawana, bo baby saka makambu ebele. Et ala ba jeune garçon ebele ba olanda bino hein. Lobby, kama bino boloba, ba sente bana na bino, ba tika bango kande bino bo défendre mutu oyo, abota bana, asundola bana, akipara bana ti. Landanga très bien maman. Toza la poser. Na bibi tumba na nga Ariane. Moni bitumba na nga, ezana Mike. Ni na mama Mike. Ni na bandeko wa Mike. Nga ebi famille Mike, ata moko ta par mama botai. Na ebi bangote. Ni baleki ya Mike na ebi bangote. Je pense que bangote ba ebi nga te pete. Aria Choselan obi o ebi mama Mike te. Mama bota Mike kaka mama Mike. Famia Mike mobima na ebi bangote. Na ebi mama Mike na mama leki ya Mike. Yaya Mike na ebi ete leki ya Mike na ebi ete. Oalandi Mike na ebi ete. Na ebi bango nyonso te. Ok. Merci. Famille na bango nyonso baza na Belgique. Mais nga na ebi bangote. Na ebi bien. Na ana problème na ba. Deborah aza cousine. Deborah aza cousine aza na bibat bande kwa Mike. Bo komando kwa mikolo bo koma buzoba te. Poso komi buzoba na bloqué yo. Na Ariachu obika to sola kama kamba honyo. Na lo bala muto akomi bongo bébé, est-ce que na ko poser pas question? Ocho lo belo komo a. Yana sisa kasi sozo kata kata nga to se comprendre. Yo bolo ba ka to comprendre ete yo to yo sala live. Ba ka si bébé ba. Tika na sili saka. Kokata nga maloba te s'il te plaît. Loba kas. Na bibi tumba na nga. Eza ni na mama Olive. Bitumba na nga. Eza ni na mama Mike. Bitumba na nga. Eza ni na bande kwa Mike. Mais bitumba na nga eza na Mike. Pourquoi bitumba na nga eza na Mike? Omoni herba ela Mike commission na nga. Herba yara ni na Congo. Mike ya balinga. Na yeko comprendre que mariage eza faux et elle okuta. Ba pesa nganzela na bimate na na poso loba nyonso te jour na ko expliquer bana na nga na vidéo ba ye ba vérité par là na loba tout na oya molili oye bon mama na se ya libanga na lobango po mto sange loko azate posi ba betanga masasi bazela ka na kufa. J'espère que comprendre ko dindisanga na profondeur te na na jeno ka likolo ba ye na nga na comprendre que libala oyo eza ya lokuta libala oyo ezali solo ya faux na komi kosenga mwana mobali wana Mike so aza na live awa soki vraiment nga kuna loba banga nzambe te po Mike ayebi nzambe te soki Mike ape na conscience ya bomoto na ye aloba mwana mwasi wana anda obondela nga na tika ye akende
na bondela botika nga na kende non na boti mwana te botika nga na kende solola na batu na yo batika nga na kende aboya baboya na motema na bango mobimba ko libere nga nde nazala na mwana te na okima na oke wapi na yebi Belgique te na okima na oke lala pa nani na yebi mutu te na obondela bango na osenga bango nzela babimisanga na porte na kimia baboya Mike azela boitanga bana mibale po abimisanga na balabala po batinda Mike abengana nga na ndako wana na balabala na bana nanga nga na bitumba na mutu te na bitumba na Mike na loba ngo ti ava pe malanga ezonga mwana mbala na osimbe bwe na nzoto eza kutu zuwa je m'en fous des zuwa ninga kuta na ne na garde médication na sa zuwa no sele zuwa na attend sele zuwa te na loba na ye avana bimana ndako na bi Mike audio moko boye ba enregistrer nga na ebite bato balanda émission o Karim Mokonzi asala na mama Mike so bolzonga na audio na ba audio Karim Mokonzi banda olekisa eza na audio moko boya tiaka o Mike enregistrer nga na oloba ne na abine boye mabe nyonso bosala nga na oloba ngote bato bayoka audio wana bozonga na émission na ebisa bango mabe nyonso o bosalanga tribunal basalanga mabe azela kokene émotion te zana nga na se ya na loba makambo jour na lobango fona sa ngo na journaliste oyoko a poser a comprendre pasi ya mwasi a comprendre douleur ya mutu non ça on a ba fille à baiser jamais po memango baiser OK na bondela bango ba bimisanga na kimia baboya obimisanga bazeli ngai na bota bana mibale batika nga na bebe ya mukie ya 9 mois na maboko na bebe musu ya 1 an et demi na maboko batika nga na balabala sans intervention sans ndako kolala sans famille sans elamba sans pampex yo changer mwana nga na lala na haine na lamuka na haine na lamuka na rage na loba na Mike ngabi Mike moni osalinga na oya ata après 10 ans ayebi akufite na ibisaka yo moni yo ata après 10 ans ata après 20 ans na oye la bino mobimba na corps âme pe esprit nga yeli bango na nute mais na oya poser nga question ya aria eloko moko choloba awa en tout cas lisolo no toujours epesaka mawa mais ba courage ebele ma belle ocholoba eloko moko boye bayela ka libala commission mais na libala commission o aria oyo ya kapsion stomonaka tango oyaka surtout tango oyaka na poto oyaka na Belgique ozaka na ndako na yo bozaka toujours bozaki couple moko yo batu nyonso bazaki na convier na couple na bino ozaka kutuko osirnomaka papa bana na o super papa ozaka ko benge super papa ozo kumise mobali malamu nanani nanana mais sikoyo ndengo lobike ezaka na libala te en tout cas côté un peu ozo comprendre ngo bien te nango na lobi ma sœur po muto oyo lingi na te bébé za na osisa po na tikelo loba po mutu oyo lingi na ote obike tango yaki owanda osenga bango ba tikelo nzela po ba bimso na porte onga na yebi ariashu batunsu pe bayala mabala commission oza mukolo ndeti da koma Belgique bongo olinga ko kima na o mabel onga ko zela te ke ozela kaka Mike boti sayo ozaki pe na temps okima est-ce que ko expliquer biso nanu eloko nino esalaka yo okima na ombala moko te ke me ofanda ka wana ozela bomba peso permission po obima place wana na réponse au peso te me omoni oyo awa yana nyonso awa omoni jour nga na fungwa munoko na nga na bandulu ba nyonso na ndenge pardon zila na moi message mo rekoti awa na ndenge to banda osala ba live
poto kosa mokili parce que nyonso eleka wana ezala fou oyo bango moko bayebisango moni jour okoma makasi makambo nyonso oyo moni sala yango théâtre ete ya mokili oyoki souffrance nyonso oyo moni na vie na yo jour okoma makasi sala yango théâtre po ete ya mokili nga na mokili ya oteya te nga na teyama na vie na nga moko nazalaki na place okima te parce que basimba yenga awa omwende basimba yenga awa nazali na makasi ya okima te tribunal kopose nga question bongo te parce que ekomela Ariane so ekomela yo bato mpe balingai bapose o question wana omoni question wana na répondre ka bana nanga na jour non ça l'émission nous a posé yo makambo peut-être rien na oloba na munono quand rien na okosa aolanda Mike na tiaka maman Olive na lobi bien maman Olive quand je parle de maman Olive avec tous les respects pour sa maman OK Mambutu na lobara maman Olive aza au courant de tout du début jusqu'à la fin ayebi ke mwana wana na libala ezalakati Maman Olive Lembi na répété. Donc question yo posé nga natana bina ndo bimisa ba vérité ndeti tribunal na batu bana ba commentaire ba mona mamna lobeza solo to ba mona ngo lokuta etali kabino. Moi les jours que je vais parler de ma vie, les jours que nazo ma kase ya kovanda na expliquer vie nanga, nazo expliquer vie nanga po vidéo wana etikala po bana nangai na ba koko nanga bayeba nini koko na bango amona nini mama na bango amona na vie makambu nanga na beta yango pona bino batamokili boyo kanga mawati na obeta histoire a vie nanga po ba Olive bayeba babota maka ndenge nini ba Venicia bayeba esalaka ndenge nini po babota mana papa moko boye lelo oya kipa bango te a contrôler bango te ayebi bango te faut bayeba suks. Donc tribunal na bato nyonso boza awa bolimbisanga na manke bino respecter ba abonné nyonso boza awa na manke bino respecter bolimbisanga mais na ata na problème na binote na ata na histoire mote ya yo beta oyo édifier bino to epesa bino makasi to ndenge bango batindaka nga jour okokoma makasi sala ngo théâtre po o édifier ba na muta ko édifier te na histoire nanga. Moi je vais parler de ma vie pour mes enfants na kati ya lisola histoire nanga na oyebisa ba nanga na vie mutu nyonso te soka pesi yo mbote fokanga ye na loboko jamais mutu mususu aopeso mbote na kati ya loboko na gilette. Il faut faire très attention à bâton. Soza la question mususu vas-y. Oui, Ariacho, en tout cas makambo zolo ba ndengo chuko éclairci biso awa. Ezaki libala te, ezaki nango makambo ya lokutana mama Olive pa yebi. Mais sikoyo oleka na ba émission belé, tant kutu balobaka ke nani Monsieur Mike azalaka mobali ya baby yo ozwa baby obeta baby ya mundeko na théâtre obeta mosinzo yo leka na ba émission lobi non ngai papa Mike toyeba na ndenge na biso nani na okosi wala sikondo okosi kati na ba émission te Ariacho joie émission wana talanga na yeba Mike na ndenge omoni sero sala banda sala fondation Ariacho olataka bazin moko boye olataka complet bazin bébé zela te Ariacho obi na tuno te ma chérie olataka complet mo be ya bazin ozaka pa kitoko penda bozaka na papa Mike omoni siko Aria donc la question na bike ngana eba Mike na nde na biso o defendaka kaka obi kutu baby azokosa baby azana mobali na ye baby alingaki na ye papa Mike te yo o baby sino libala ya baby te yo na baby makam papa Mike bokuta na ndenge na bino baby pesa makam susu bwana kimbanda te Ariacho ya solo ma chérie lo bay bongo mama
bébé obi zela totanga des commentaires na question oyo opose nga totanga des commentaires ya bato baloba soki nga naloba ngai na Mike mais monsieur Zali Ariachou ngana na bomba ba archive ya ana Mike tokutana ndenge na biso nakutana Mike na ndenge na ngate ngai mutalingisa nga Mike zala mama Olive na lobango ba era no bando lobango te aria to bat bando lo balibala commission obando wanga na makamba libala commission Ariachou te okosi to kuma de famille to lobaka ni nyango ezawana émission ezano na lobaka ngana Mike tokutana biso mbale na nde na biso kasi yo baton bat bando lobaka baby biso ki yotalaki yango toza penza famille TikTok ngana ozongisa na ngango fona ke oluka ngo Mike ya na chaîne nanga ona lata bazin émission ya na chaîne nanga lobaki baby kuta lobi aza na mobali na ye abanda sa mama Olive alingi asepeli na Mike taza mobali kasi pe émission ngona loba bien muta présentanga mama Olive c'est Mike c'est mama Olive kosi natikala loba jamais ngana kuna eba Mike na ndena lokuta ko Ariachou ndongo lobi ke la émission wana na bimisa kasi nde ozoluka émission na lobaka peti bebe est-ce que na boloko zela muta okomelanga awa bobaye kuna sande nini ilobaka nazo nabi ya bebe nabi boye kasi nde yo lobi boye ezaki théâtre bonsko yo yebeke za théâtre bonsko nde no bando bota na Mike poso tango zo bota na mobali Ariachou bob magode bandaka bongo te Mike akangyo basinga fungolo makolo bobo tende ni so ezaki théâtre makambo pe to comprendre dans souti toza Ariachou zonga nani kaye moko Ariabi ayaki Belgique aosenga nzela akimane muto kokima bato mosusu bakimaka na aéroport nga boye na nga poto na oya libala lokuta na mama Olive pa yebi yango toka na okoma ka na kimi je suis là yoka tribunal na sola no lokola mutu ko sola nanga lokola mutu abezite na ebisa bino émission o nga na osala pona mamba vina nga na fona sola ngona mutu oyo aza posé en fait na sola na ngona bino bato abezite boyebeke nga te ndenge opose nga ba question ya ba question mozo pose nga trop likolo alors que ba réponse nanga so landi mais yo moko bando zana Ariachou yo moko bando bandi live Ariachou yo compliqué makambo Ariachou non compliqué yo penza ponga na posa yo ndeti tribunal makambo vina nga onga na obeta ko oyo kelanga ma te talinga te zela na répondre yo boyebi bien nga na ndo ya poto mtatinda nga poto c'est mama Olive ok wana mama Olive otinda nga poto azaki penza mama Olive ya mwasi ya Kabila oyoki azaki penza mama Olive ya mwasi ya Kabila donc oloba nanga ke na komi na aéroport na kimi nanga tala siko gravité ya eloko wana ke na ye na poto na komi na kimi nanga pona ko pesa nini nakoloba ondeni pona nakoloba teke makambo no loba ata yo ndimi te mama Olive Lembe na Mike Lema o nga na botine bana bayebi ke moi sona loba mambo solo mais ata yo lobi na nga mamna loba na okosa tribunal et pas na yo na gagner nini ponga so na loba pona bana nanga et non pour toi bonga na lobi no okosi bando bandi live nga na lobi no kosi na peso exemple na lobi te ko lobi okosi na lobi soki ndeti yo lobi na nga na kosi nga na oloba na mutu oya ya nanga na mutu ba pesanga epa na ye ke baza bakufite baza vivante bon mi bale ba vivant non bakufite est-ce que nga pena na kozwa temps na kosela mama mukolo bo makambu ke na banda osenga bango
Mama oyo, mama de la nation, mama mutema munene, mama mutema malamu. Na koko se la bango makam, na lo bapena ke nando senga bango botika nga na kinya, nanu na bota kite. Bango baboyaki. Je parle de qui en fait? Tala na gravité ya likam non loba. Non loba on pour na sentiment. Te pour le na telema. Na loba no makambo na loba na yo. Ça fait 6 ans to ke 7e année yango. Makambo na loba angote. Depuis nga na yeba bango na vie na ça fait 7 ans comme ça. Na pasi na mawana olela na loba te, ça fait 7 ans. Makambo o lobi singa lelo na live. Ça fait 7 ans. Na tika la loba ngote. Mais ce na lobi que moi je vais parler de ça pour mes enfants. Donc, non mon mal mon côté on va expliquer bana nanga début ya histoire. Mensonge oza na kati ya lisolo nanga. Ti o esali ke bana nga babota mana kati ya lokuta moko boye. Na yebite na bato ba olanda ngai. Est-ce que etali bino na nini? Parce que non loba bien. Bon loba nanga point nini te o loba na ba no na privé non loba na ba nanga na privé te non yo loba na réseaux sociaux po balinganga na réseaux sociaux ba humilianga na réseaux sociaux to aussi sana bango na réseaux sociaux. Je pense que tu sais comprendre. Na oloba, na oloba, na koloba. Na koloba, na koloba, na koloba. Na oloba. Nando luka likambo base. Nando sala ka be mission. Nando zaka so na vandi. Après 1 mois, na ye na fingi maiki. Ponga na finga maiki te. Parmi basi nyonso ba finga amibali o ba botia bango bana bomona ngati. Parmi basi nyonso o ba finga mibali o ba botia bango bana bomona ngati. Ngana na sala la éviter na finga mwa mobali wana jamais. Na lobi kaka ke akipa bana te. Nenge suibino sikoyo na zana ndasko ko finga. Encore na Hollande j'accepte na bandi siko ko landi. J'accepte. Na obanda siko ko finga ye nenge basi nyonso o mibali ba botia bango basundola bango na obando finge sikoyo. Po bo sepela. Tellement na Hollande na bandi siko ko landa. Mobali nona abengi kate obaki o bengechi. Wana nyongo na ye. Kayonga to loba yo mkola na to zangi mobali oyeli Mike Rando. Bebe na ko zanga mobali te. Il faut tika makambo ya chose ka soko criminal. Oya kate so ozangi mobali oye Rando. Et ça rappelle bien te ya chose. Attends. Eh, Zéla. Bah, mais Mikola na so aza mobali tai aye Rando. Tam ayacho azaki bolingo na Blaze bomonaki ayaki ayacho so atikali ye moko akomi oya Rando so azwi mobali bomoni so ati tribunal homme tabuzo ba makasi kabenga na mobali no toyeba po toyeba so papa aza po to makambo ozosala elakisaka papa aza te ayacho
Tribunal nazongeli na bando répondre moto moko bando koma Bo mobali no bando benga o yambo te. Bébé za kimia koko sambisanga te. Na kozanga mobali te. Oyoki ko sambisanga te. Ko sambisanga te na ebisio. Na kozanga mobali te. Ko sambisanga te. Ko sambisanga te na koki kozanga jamais mobali. Zala pose oyokai. Kande toza a oyokai. Zala penza pose. Zala penza pose. Zala pose maman. Na ex no. Tribunal papa zati. Parce na lobby boy aria tu pona respect pe a mobile no. Est-ce que mobile no au sepela yo ya karando na ex no. Tribunal. Obi na papa ti. Papa azati. Papa zati bébé. Nana mobile ti. Oh wana anzete batu musuba lobby ke e alezibienne. Wana Blaze. Bon Blaze akenda piango. Aya je ba Blaze abala qu'on a 25 pièces à super akenda pian Blaze. Tribunal yo ke lo na ina bandela mo ya suka to kata sujet to longwa poto sama mususu poto ko vanda wate opozenga question bi mobali na yo asepela ka yo lobela ka makambo bana na yo so ya ex na yo zia esko na bandela po yoka omoni mobali wana a mobali nanga aza mobali wa balinga te aza copain nanga a mobali wa balinga te yoka nga bien aza copain nanga a mobali wa balinga te mobali wana yete aza papa ya Olive na Venicia eza yeti papa Olive na Venicia eza Mike eza yeti ozolandanga Très bien. papa ya Olive na Venicia c'est Mike ce n'est pas mon copain. Même le copain wana, même Blaise wana otuna. Blaise ce n'est pas le papa de mes enfants. Le papa de mes enfants c'est Mike. Ce qui m'a posé une question, tout m'a commis na commentaire. Ariachou, est-ce que Mike a s'occupé na banana ye? Na ko répondre ye que Mike a payé sa ke l'autre côté. Ce qui n'a bota kana Blaise mwana. Muta rotuna nga Ariachou Blaise a payé sa kambon wa mwana na ye. Ce qui Blaise a payé sa na oloba ke Blaise a payé sa mbon. So Blaise a payé sa mbon te na oloba ke a payé sa kate. On parle pas des copains, des mobile azate, on parle des papas des enfants. Oyazo koka ko assumer responsabilité na yete. C'est ça qu'on est en train de parler ici. On parle pas de muto azana mobali to muto azana mobali te. Na kozwa mobali na ko bala na mobali. Yangote ekolongola papa ya mwana na ngai ki responsabilité na ina via bana nanga. Yangote mama. Nga na ekoloba mambo Mike te. Boyo kanga bien. Ba femme est censée à poto. Basio balala kana ba vidéo ya pornographique. Boyo kanga très bien. Oh là là. Boyo kanga très bien. Basi oyo balala kana ba vidéo ya pornographique. Bozela na benga muto azo benga nga c'est très important. Oh là là. Bébé na mon appel na yo benga na numéro mususu oyo pour on sela on live s'il te plaît na katio parce que nazana posa so na yambio awe katanga live na moni numéro ne bimité s'il te plaît benga na deuxième numéro non azawate s'il te plaît mon amour benga na numéro na mususu wana live na nga na salaki ezaki te pona yo beta mambo Mike. Live nanga na salaki ezaki te pona ya kovandela komba Mike genre ndo posenga question soki ozwi mobali te oye mambo Mike na laki soki na mobali makasi pe azali na epenza me mobali nanga ya za papa bana nanga te na salaki live nanga ba posenga question na commentaire que papa bana no est-ce qu'azo s'occuper na bana na ebisi bango a s'occuper na bana te.
yango bino nyonso basi ya poto bosiliki ponga na lobike asokipaka na bana te ke bana nanga balukaka ye bayebi ete bamonaki te. Mais je suis tellement choquée. Yo ganti live nga na saki mobali nanga zaki na live enga no sala live akota kiti bato bazaki na live enga no loba ke mo chéri bima okoti na live nanga po ani bato wana bayoka kike mbali nanga kota ki ayoke mamna sono loba na bandeli suelo kasuka guerre nanga na Mike et aussi la kate et tant que na bana na et tant que Mike asima responsabilité banate guerre nanga na ye aussi la rate. Nana temps meme na tribunal te. Nana temps wana te. Tribunal na ngana Mike eza awa na réseaux sociaux. Tribunal na ngana Mike eza awa. Encore yoza juge ya tribunal, yoza juge ya réseau, yoza tribunal à réseaux sociaux. Posez nga ba question, je vais te répondre. Oui, c'est important. Ka awa place ba balola kanga balobi ke na pesa ka ba reine échange li bala ka awa place ba Emilia nga ka awa place to baluka na bango lo kwa poto. Vraiment je suis là et j'assume. Mobile nanga oboya wapona mambote mobile nanga yebi combien de fois je souffre avec mes enfants et mobile nanga ninga zawana yebi combien de fois na lingate azwa responsabilité likola bana nanga ayebi. Ayebi ke na boku la ba na nga moko sans intervention ya mobali. Mobali na nga ayebi. Ke même na ye. Na singa yembo nga ba na nga te. Ayebi. Soki opesa mbonga bana te ngaka na tribunal à réseaux sociaux ngaka na juge biso ka na miniature vraiment besoin na bando lo ba luka base enga na ndo luka base te siko vraiment na luka base et j'assume. Je suis là. On va se blesser ici. Ba live na bino ba tribunal ba nan bolimbisa nga mais ba live ba tout ba sa ela nga na landa te Dieu me voit. Na landa te na yoka te na ebité et je m'en fous. Moi je suis là na guerre na Mike na obunda na Mike tina okota na sama bele mto longo lango ati to bunda na yi awa na réseau mto pexanga atin on est là na obunda na yi bongo lo basunga na melakisi eza su pando ate kominga bébé na mela kata kisi monte zena l'action de na mela batte na ngai kande eza boye na omela ona maya mali na cuillère ya chuna loba bébé tala tu vois pour moi na mela kata kisi monte ni ya mot de tête ya chou ngani na zoba elo na ninga na loba ya mabele ozona ndinga mabete omoni bébé obina na loba Aria shomoni situation oyo za nango ezaka ayo moko te bébé eza na basi ebele même na basi tali bango te bo basi ngo bazana loba Aria shomoni dela kasi na loba te ma chérie bébé na lobi situation oyo za nango ezaka ayo moko toza na fini mutu te zela pardon na fingi te na lobi ne ba komi keke emela kisi on abi abotiki ko na opeso ka na loba ka na opeso ko na répondre na commentaire bébé maman na abi na fingi te na go finga Karine te je l'aime beaucoup. Le contraire écoute natala ba vidéo ne po alata très kitoko nga linga basi baza propre wana na linga moi swana na linga kenda alataka vraiment ndenga classe a teni j'adore na lobby te ke na fingi na biboui bo koma ke o mela kisi on a tuni eza susu Karine te mutamela kisi ko ba commentaire te ngape ba finga na ba commentaire est-ce que na occupé ba ye na répondre ka pona moi mutu na bitika finga pandora ya na bi na fingi ete na bibo nani Kacharel so lobby su kiti sa to bloquer au siko keba momoni te tala te nanga yango omela ona maya malili tout comme omela ona maya moto mais là na omela ona mai ya malili bon nasala sina loba nanga okatanga ba idée na loba na dévolé na loba ko katanga te Aria chou pardon tikela mwata na loba pardon bébé na lobi boye à mon avis omoni situation oyo za nango Aria chou ezaka yo moko te mtoza nango
yo kutotika na bana mibale eza na bamama ebele a mosusu bana 5 6 tata kenda apesaka eloko te me bamama wana Ariashu yokanisa kwa nga pena mobali akenda asundelanga bana mibale asundelanga boye Ariashu bato mosusu babi baza na balive mosusu babi bamata masheri bando pesa batémoignage na bango ndenge bakakanaka na bana Ariashu oloba peut-être kutu nga naza na nga bien ma chérie nga na opesa conseil moko mama oza na droit na yo oza na Mike na Belgique soki oza na avocat kende kosola problème na avocat na yo Mike afutaka bana Ariashu na logique des choses mais nous on a réseaux sociaux ma chérie et ça problème nous makamba famille makamba entre on a tata bana na famille na bango te ils sont na réseaux sociaux donc résoudre na biso et l'autre Ariashu na logique des choses pour ninga ezana nazo comprendre te ma belle nazo bati au juste olingi nini bande on a logique des choses au juste Ariashu olingi nini ma belle pour toujours comprendre yo te mais est-ce ya Mike qui parabana kende ko luka leta Ariashu to ozana poto wana Belgique yokanga bébé so lobi o comprendre ngate so lobi on mtema mabete zela na faire comprendre yo so lobi o comprendre ngate so lobi on mtema mabete c'est que comprendre makambu bien te est-ce qu'on a faire comprendre pourquoi na lobi no bongo na lobby bien à répéter live na biso to sala ki jour wana na ba maître Blacos ezaki même pas poto lobby bandela noka bébé kasi ça likambo wana mte créer te yesko lina loba nini olingo bimisanga nini en fait na kati obi mise loko te nga na lobby na lobby bimisanga loko te ça va ekoki kasi ozo loba ka komba Mike kite mati ozo yeba te Ariashu te ka biloko no ma chérie osala ba publicité na ozo teka biloko no bongo nde bien Ariashu na obandaka koloba kombo olingo banda ba live olobela ex Ariashu ata yo moko ma chérie esaini aza ex aza papa bana ngesaini déjà mona na relation akoma na relation côté musu Ariashu zo sopa yo ma chérie na ndenga mabete mopala akoma na relation kuna Ariashu fandela ke ekosopa ngai te parce que na botika na Mike te na boti na papa antile assumaka responsabilité mwana nae botika lo yoka ngana mon avis en tant que nga mwasi Ariashu na ndenge na zaelaka Ariashu mobalo na yebi ke tozalaka akoma na mwasi na quelque part nga jamais na koya ofandele Ariashu na ndenga mabete Ariashu à mon avis na ndenga mabete ma chérie emzomi Ariashu wa mwasi kitoko emzomi tala nde ozate mama ofanda penza be oyela ka Mike lobela Mike ma chérie mais non ma belle ndenga mabete Ariashu batu bako ebiso Ariashu yaka kolobaka te Ariashu faut se respecter ndenga mabete tribunal yokanga omoni makambo nyonso olobana je n'ai rien à foutre okoki kolapisa Mike na bandenge ebele yo olobi nga na tik zela pardon zela yo olobi nga na tikeli yo attends une minute allo bébé chou zela na lobaka muke na okata nanga zela na sisaka muke s'il te plaît zela na répondre ka muke bébé zela pardon zela chérie s'il te plaît zela na ozongelo bébé yokanga bien tribunal yokelo na ina lobano comme mango tende Ariashu za mwasi kitoko oyaka oya ovandelaka kobeta makambo Mike zala posé pinza to solo la biso mbale zala très posé ko swana te ko apela ya na ngai koti nzambe ya na oyamba yo comme mango ndenge olingo memango wana te kenga na ya olobela hai tribunal moi je parlais de Mike pour mes enfants en fait yokanga bien soki na osala live m'ta posé nga question par rapport ya Mike je suis obligé ya ko répondre mutu na question na ye soki bino ndeti yo tribunal ezo déranger yo pona otanga kombo ex nanga tribunal etali atanga te soki yo za déranger na likambu oyo ngai na répondre par rapport ya papa ya bana na ngai
oyo asokipaka na bana te oyo aza irresponsable. Je pense qu'Oyokinga très bien. Maman, yo lobby na oti que le temps. C'est comme si on m'a dit pour soigner ça en fait. Alors que je n'ai pas le temps. Il y a une discipline na yo. Parce qu'il y a quatre histoires il y a Ariachou. Na Mike tribunal osé lokote. Na ba mbongo biso to lia ya mamo livi tribunal yo zwata 1 euro te. So nga na olinga na gérer muntu oyo alelisanga ti lelo na bananga. Yo tribunal ane loko lo bananga te o nga rien no yoka. Tsango na mutuna. Ane loko opexanga ite je te dis encore même si ba balinga lelo alliance. Et tant que moi na mbala na ozwaka charge ya bana te na obando yaka kana. Mais kende ko funda e aria shiongo nazolo baba mama tu se mama pichoza wana bolo banana. Yo yaka ko funda e kasi aria shu. Yo yaka okay ko tika ngato ke ko funda e. Mais on dit ko funda te. On dit ko zo avocat te aria shu. On juste zama clair na biso olingi non nini. Yo tindenga nazo avocat na ebiso ke na bon. Kasi bon avocat zate. N'importe quoi. Kasi lobato au juste olingi ni arishu. Ekoki batu baza batu musupe ba poser ba question. Na matisi batu ba pe na drone. Oui na yo ki osiko mama. Na le tribunal mama kamusu so contrôle ngolo bana. Ya le bela ya on a privé. Quoi ko le mama kamusu ana. Alors bana na privé te ponga bango na retoza na relation na privé te alo bana ka awa na bito lo banyoso awa mto lo bana likam na privé ate. Te muto okitwa azate modérateur ezaka ngamo loba. Non mais tribunal pas makamu. En fait bonsoir déjà la bande de connaissance au bazar. Bonsoir ya bon sa téléphone eza bien te. Siko na yo kio. Bonsoir la bande de connaissance au bana c'est na bande au bazar na panel. Makambo oyo en fait ezali via aria. Yebi malamu comme ta yebi malamu. Parce que toi juge à rappeler badité. En fait émission na belé émission wana aria zo le ba. Voilà qui dit que nous sommes na émission wana. Et bana dit que likambo ka moté, bini te ba biso te ba bonné te. Il faut tant mo so peut-être qu'on peut le faire. De toute façon, il y a une histoire ya aria, c'est de sa vie. Mutu oyo agit makambo wana ezali aria et elle une ngalité et elle une intelligence et elle aria. Donc c'est elle qui sait ce qui est bien pour elle. Yo ayebi nini oyo ezali malamu pona bana na ye. Et puis ya zoyaka aria tanga zoyaka kolobela makambo awa. C'est pas que c'est pona adoni ka libala ou bien tout. Ya tribunal nani audio nini vont na eza mabe. Lino modo koloba nao. Tata Lydia okoki oloba tata Lydia. Azaya okangama. Sandro koloba. Bozo blokane po aninko. Connexion nanga? Non, toujours yoka. Batu bana se ba oyo kanga bien. Ah. Bon makelelo esala endeni. Yebza papa papi alobati. Papa papi batu ba machi ba olo. Bato ba machi bongo ye mama patience pe mekolobati. Bato ba kokolobate ayashu kitisa bango macha. Na ba micro mo ezo cracher aiza micro nani yango. Kitisa kaso macha batu mususu. Bato ba macha. Nalobi bo. Jana kicha. Batu ba koma tribunal alobi mabete, tribunal alobi mabe, tribunal alobi yo tribunal. Vous allez répondre binonga moko afa bato bakangi ba micro ba fongola. Tribunal
bonsoir Ndoi. Tribunal aloba mabe, tribunal aloba mabe te na répondre que etali ngai te. Tribunal soka mati aye kopesa avis na ye, aye ko poser nga quelques questions. Oyo nga il faut na répondre ye. Musu bino bokoti siko bo comprendre te question tribunal na ba réponse na nga. Nga na répondre tribunal boyi. Bomoni situation o nga na leka nango na libala na ngai na papa bana nanga eyebi ngai na papa bana nanga. Soki lelo nga na rovanda na ya ko éclaircir batu vérité. Ce n'est pas tribunal muta otinda nga ki ariani yaka koloba. Eh mama jour nga na sala ki live mama Pichu fongola nini audio nini bonga mana o place à micro non mama s'il te plaît. Oui, le jour nga na sala ki live ozala ki non si nazaki toza ki live amote tongo oui. Est-ce que live wana nga mama ko banga nzambe loba pe vérité est-ce que live wana nga sala ki on pona mic non to bana ki makam na biso ba régime et tout oui non ya ki pona été pona répondre pona question ya Mike na poser nga question ya ki abonné a poser nga question ni a poser ki ya ki question pe na bosani mais abonné est-ce que Mike akipakabana ouais a poser nga question est-ce que Mike akiparabana na répondre que non akiparabana te après ba maman nyonso na bino na yo posa ki wana bosenga demande bokomi kopesa ba conseil ya ba papa oyo bazalaki ba irresponsable bongo te tout à fait ouais ici ezaki bongo désolé nga pe na mati kaka pona confirmer pona zaki na live wana zako teka tribunal live wana Ariana zako teka na ebilamba na ye et puis azolobela mambo ba régime ya bate aopesa conseil ndeni oko perdre poids kaka balibone o tozali libone mo eko tune question sur bana ya soki papa bana Mike akipa bana nde Ariana a répondaki kutuka na mukuse te nde size ko changer ba sous question eko bota ba mama nyonso bakomo pesa ba idée na bango bakomo mata neza la kana live moi solo sali neti changer là si solo baté tribunal moi solo sali neti solo la mama Ariela na ndenga mabete na tende tiyoza oza na situation ya nani ya Ariashu par exemple ngai na yeko tu na yo mama Ariela papa bana na yo asokipara na bana na yo. Est-ce que vous êtes obligé car au répondre à la question ana? Et ça peut être la question en tant que muto na sagesse na intelligence. Et na ba question muso mutatunio. Et ça makambu na yo moko vie privée na moko Ariashu aza muta TV ya tongo. Ayebi ndenge nini internet ezalaka. Na ba question ya bongo Ariashu. Tribunal kolo ba bongo te. Obligé to répondre. Libala Ariane biso so mona ngwe banda na réseaux sociaux. Mais oui ma chérie, est-ce que obligé à répondre à la question que il faut que le gâteau pèse conseil. Il faut que le gâteau pèse un conseil. Apaise-toi maman, apaise-toi. Calme-toi vraiment. Apaise-toi ma chérie. Apaise-toi. Maman Israël Azela. Question nyonso oyo et comme na ba commentaire nanga je suis obligé de répondre. Tout sauf question à mon touté et si je vais répondre. Ce n'est pas que osa obligé te, naza obligé. Naza obligé ya o répondre. Et ça vérité. Tribunal, soyez là au comprendre ba maman bozila na répondre na no tribunal après soyez na répondre et tribunal soko ke ko sala live o finganga o kotelanga ma chérie o moi si o kwa ngana nzoto nyoso ndo yo mo mikumisa ko kapea moi kitoko o apea moi kitoko yo kasko lo no e biso moni nyoso sala soko finganga o sala ni je m'en fous déjà na leka kutu ba makambo ba salela nga ba live yo finganga ziana répondre o moni nga mutu nyoso o yo poser nga question pona bana nanga soki Mike soki pa na bana nanga tribunal soki apesaka 1 euro na loba pesaka soki apesaka te na loba apesaka te
oloba na nga te ke naza obligé te ya répondre te naza obligé ya oloba je suis obligé so pe na botaka na Blaise mwana muto ekotuna nga Ariashu est-ce que Blaise asokipaka na mwana na oloba soit oui akipaka soki akipaka te na oloba akipaka te ndenge moko eba tuninga question est-ce que Mike asokipaka na bana na lobi no po asokipaka na bango te eza vérité Kobo yango te tribunal po eza Ariashu nde yo moloba ke po aza public po aza so nani po anani makambu nyonso fwa bomba na kati no tribunal na muto kwa yo na mai na makilalo kwa yo bana nga balela baluka papa tribunal yo zo mobali no mundele te po bana nga babenge papa okay Kotali sangate zana ba mame belé ba bota na poto mibali basundolela bango bana batulo kwa bino ba tribunal yango botinda basi mibali lelo babotaka basi basundola bana bato kwa bino na ozala choqué na exemple yo ko lo bana nga bongo te ndeni bébé zelako yo obeta nga masasi na otikelo pe temps oza libre obeta pourquoi yango ko supporter yango te zela na lobati yo moko lobi yo moko uchi ko loba libala moko Mike ezaki théâtre bon ko libala théâtre ndeni okome na théâtre boti bana mibale Ariashu ma chérie zala poser na bibatu lokola bino fona zonga ba question les opposer nga na aka wana pour répondre yo bato ko soka beta ngo théâtre par rapport ndenge bandaka na réseaux sociaux na ndenge sila yango na koma opesa ngo expression ya théâtre toi mikolo tuzoje Misaela zala no poser comme théâtre po elobama ba épisode eleka na ba ya mabe na malamu yango na lobi ke ekoma théâtre na bandeli susu wana lobala ngana Mike ya théâtre so esuyo etalio et ata maman na théâtre de chez nous na bandeli yango lisusu so yo esuyo etalika yo zela yo zo olinga mate pona oye mabeto pembe ma chérie attends calme-toi chérie calme-toi omoni ba mama lokola bino tribunal ebite so bota ba mibali to boti nante mais so bota ba mibali o se comporter boye mama o boma communauté o boma jeunesse ezana ba mama o pesa nga exemple ezana ba mama belé mibali batika ba ona bana 5 bana pasi kwa yo mibali ba onyo kola ba ome bavanda baloba te o tuvango normal zela wana bango bébé zela na sisa ma chérie s'il te plaît bobi misanga Ariashu ko bimisanga nani mama Nadia Nadia kasi tribunal non mama Nadia comme manga na terrain wana te Aria bébé bon manga na terrain wana te na ebiso très bien que yo moko te mto na situation na base belé ba na situation na mibali pe bakenda maintenant yo zo memela to tuni au juste o lingini no zo nga ko bate bitch na yo ya live yo o lingi Mike asala nini to zo yeba te to bikene ko funda ye luka vuka tika mokolo live pe aloba azana bibina live lelo po après émission na ye basali ba live ba komi ko finga ye kalata mai yango na ye ko expliquer que non live na ya lobby asalela ki Mike te ma chérie bon se calmer tribunal nga na aussi ça na tribunal pour na faire comprendre tribunal au moni basi ya poto to lo baka basi ya Congo te pona Congo pe ba souffraka mais basi ya poto lelo so eto obota kana ba mibali Mike ya boti nga na mwasi na liboso ta boti na 4 femmes na poto o asundola bango parce que batulo kwa bino oyo nzamba pesi na bako nzambe te o bwana force ya retransmettre batu message besoin encourager ni bali vous avez fini botisa basi basundola bango na babana batulo kwa bino basi ko na lobi boy yokanga omoni so eza na basi botisa babana basundola ke balandela te batika bango wana bango omoninga na olandela etina kati ya mwe de pinière na donc ipena il a qui mais comment ça vous dormez on n'a pas pris toki lelo yo tribunal to ba tous o ba na sima o baza même à vie na yo tribunal
na yo tribunal ke baoloba ke ngai na sima ya Mike na olanda Mike po azongana na bolingo mais Mike ayebi ke eza faux po na bana na nga na okole ye boye soit apesi mbongo na oloba te soit apesi te na oloba ka yo moto yaki olobi nini Ariashu soki aza na mobali te ayela Mike soit azwi mobali na obenga mobali na nga azaki otala match mobali na nga rappele oki mobali na nga olingo lata Blaise olingo koita Blaise mais Blaise ana likambo na nga te makambo nga na kaboni na Ariashu na nenga mabete diko procédure nini oyo de jour sali po Mike apeso mbongo olobi ke yo moko olobi ke aza irresponsable akipa bana te so de 7 ans yango so 5 ans yango akipa bana te siko Ariashu to ana poto nga problème na nga naza contre yo te mabele toza na poto procédure nini o deja yo sali po Mike apeso mbongo eza procédure procédure wana osala po Mike apesa nga mbongo kande yo mati na live yango na osala yo li procédure mosusu po na yebi soki bazwanga na réseau sociaux to yeka bona tribunal na réseau sociaux obi kene kofunda ye obi okende kofunda tribunal osaka na bébé to sisi wakana ba question to sisi na sisi bébé soko obenga na pe na live na kaka bolo ba bébé na obenga no na live tinga pe na otiko wana fuzala wana po monaki mam na bino bosala ka bonsoir Ariashu bonsoir ça va oui ça va et toi ma chérie ça va bien. Moi, je pense que Maman Tribunal, moi je pense que Ariashu, elle a raison d'un côté. Tu ne peux pas du jour au lendemain faire des enfants et les laisser tomber et après tu fais ta vie comme si rien n'était et elle doit tout assumer. Ça se fait pas parce que ils étaient mariés à deux, ils ont eu des enfants à deux. La moindre des choses, même si on a un problème na maman, je comprends évidemment, mais occupe-toi de tes enfants. Qu'est-ce que tes enfants vont avoir dedans? Et après l'obiso qui moi on a commis chanteur mounene, toi commis nini moko mounene et tout ça là, tu viens au comica papa va mettre Gimsoye et tout comme si rien n'était, alors que la maman a souffert. Moi je trouve que ça c'est trop, c'est trop. Et en plus de ça, Ariashu a yebelo koni nya viva na mariage naie. Vous voyez. Et nous on n'était pas là pendant que bandé qu'on fait comme Kambwana nyoso. To yebite lo koni maman li fait bise ki Ariashu pe Ariashu avant na libala wana. On sait pas. Non, je te jure, non, tu comprends. Et en plus, elle vient de dire que la personne qui me demande comme quoi pour Anini Ariashu ne parle pas du père de sa première fille. Parce que peut-être que le mec, il s'en occupe. Il est responsable. Voilà, il s'en occupe. C'est pour ça qu'elle voit pas l'utilité de venir l'étaler sur les réseaux sociaux. Mais très responsable. Blaise, pardon, maman. Mike, il s'en occupe pas. C'est trop facile, ça. Tiko toza na poto nani yo nani soki nani glamt. Oui. Yebisa Ariashu procédure nini ye fois ça là. Po biso tufanja wa to yebisa wakende kufunda mobali na ye. Aria. Yaya. Bonsoir Aria. Oui Yaya. S'il te plaît. S'il te plaît na luki na privé moi trop na ozwa ote. Monde na matiboyi. Nazana kanda mabina koloba no boite s'il te plaît tika makambo zo sala. Pardon. Na yoki Yaya. Nana besoin sous souté ou ya oloba makamuno boy et au foot no hotel au changer le hotel so zana besoin to landa makamu suna ninga privé to luka papa ba to sola tika makambo s'il te plaît bien José bozo comprendre te ya José s'il te plaît ningo matina live to la na live s'il te plaît Yaya pesa nga tata yo kanga s'il te plaît s'il te plaît Yaya, je te demande pardon avec tout le respect que je te dois. S'il te plaît. Mais la public boyete. Yaya, on m'a dit na public, to sola na public. S'il te plaît, Yaya. Et Aria, lobinde au katapé live là. Non, Isabella. Ça, c'est mon grand frère. Nenga matelinga na public, to sola na public. Mais yé pe na public a lobby mingi, ta lobby ka ke o kata o lobby la suma. La question o ya lobby ko sola na pour ceux qui ont lingi to luke la. On n'a pas même compréhension qui to côté. Botika si. Mais Ariashu no yone mutana malembe. Toke na malembe ya José. José a raison. Ya José, pardon Yaya. Yo kanga Yaya na limbisanga. Nengo lobi ke papa bana na privé na yo kiyo. O lobi mabete.
eh Ouais. Moni mwana mwasi aza likolo pichu na oyo aza peut-être bozane pembeni moko komone Isabella jour na sala live na ngai ya José Bazala na beta mambo maikite na oluka maikite apesa mbongo bana eza juste commentaire na répondant ki yango créer makambo nyonso oyo kaya José na posa te bino boke koluka ye po abando futa mbongo ya bana na posa nango te soki ke kofunda Mike na tribunal na yebi ndeni na osala pona funde na tribunal ngape na ko permettre yote okende kofunda po lokwa bana bazana kati suka arrangement kozalaka surtout comme na ba vie ya kofunda naka oyebi citation ngana ya José ça fait 4 ans na kabwana mwa mobali wana soki kofunda ye to kolandela ye na ngana landele teko funda ye toko landela ye na ngana landele na auto sala 2 ans na ba assistance sociale avant na zo musala na ngai na vanda na ba assistance sociale na vanda na centre ba femme bâti 2 ans okai ko landele so na boya ngam na boya mutapeki sangati oyoki ya José na beti kombo na ete na otia bango komba témoin na ngate me bazala ki na live Tout à fait. oh il faut que salaki si na tie bango ba témoin na ngate me bazala ki na live oyo biso to banda yo ya chose là pardon bébé yo nani kaka bazalaki na live na ngai ya José oyo biso to banda osala yaya eza te ke na oya na ya kosenga mbongo bana na réseaux sociaux eza te ke na oya na ya kolobaka makambo bana ya papa bana na nga na réseaux sociaux ya José bino boyebi ba vérité ata muki ya likolo boyebi ba vérité so na bina ya na obanga bato ya réseaux sociaux te po bango bachubanga mbeli bazela na kufa pona kufa na obanga bango te ok José na obanga bango te na yaka jamais koya koloba makambo ya Mike awa na réseaux sociaux koya osenge mbongo bana mutu oyo ataki commentaire na répondre na commentaire wana pour créer ba mama nyonso oyo batomboka ponga na lobi ke papa bana nanga apesa mbongo bana te ya José limbisanga na répondre na okata live kaka po na respect na yo na lingi na loba siko na ba mama nyonso apoto boyoka ya José pardon soko kitano yaya na okata live tout de suite mafa ucho benga na okata live siko mais na ina répondre ka basi apoto ngape na kena nga ya Ariachou bye bébé bye na kena nga zena na ebisa faux compte bye na ina répondre basi apoto ka mukie kaka boyoka nga bien ngai nasengi papa bana na mbongo te ba mama mibalo batikali likolo bazaki ba témoin mais bino eloko bo banga bo kokate ko ka vérité oyo ebima na monoko nanga pourquoi bo koko linga te ko ka vérité parce que bino basi ya poto bo banda ko saela nga ba live matin midi soir kena bali mwana mwasi soki ya babenga yo nani leki so ya mwana président soki leki ya en fait na bali na famille présidentielle bino basi apoto bo banda ko finga nga depuis 2019 chilelo bo banga siko na yala bino vérité bo comprendre que babali saranga clochard o azalaka ata na ndako te baloko te na balabala po ya détruire vie na nga au moins de moi mobali wana kota na vie na nga po détruire vie na nga na détruire vie na ye non ça la blague te moni clochard o bazwa kazaka sans abri po ba yela ngai po ba yo détruire vie na nga po ba créer histoire ba na nga ba botami na mensonge au moni mensonge ba ba ya ko na détruire vie na nga na détruire pe vie ya Mike ya ba jete malembe parce que obino bo banga boyoka vérité po bino bolingi etikala ke Ariachou abebisa libala ya mwana ya mama Olive ya leki ya mama Olive o atikala jamais kozala leki ya mama Olive o atikala jamais kozala na liata mokie na mama Olive bazwaye na balabala azala ata na adresse te
azala fazer alala na ndako ya bato po baya obebisa vi ya moto avandia bitumbo babunda nanga wanako na obunda nango na Mike ya bajete na obunda nango na Mike eza mabe te bino nyonso bato bolinga boloba boganga bosala ba live boki osala je m'en fous na oloba na bato botikali à plus de 1300 personnes bomoni mwana mwasi aza likolo awa bango nyonso tozali na bango na sujet bango nyonso todebate na bango sujet ezalaki sujet yaki na réseau mpona bapapa ya irresponsable na droit ya obenge irresponsable mpona botane bana asukipaka na bango te na lobi lisusu ke Mike irresponsable makasi so eswi bino bokanelanga na yaka chaque jour na gare de midi bobetanga na répéter encore Mike irresponsable na lobi lisusu Mike irresponsable akoka koassumer responsabilité ya bana te Mike asala te Mike sans abri Mike azanga adresse Mike papa nunu akota mabala pa basi na lobi siko encore bolinga na finga na lobi boyoki lobi siko bosala nga 150,000 live bosala Mama Pichu na pesio maloba na mama Lino boloba pour anakata na nga. Merci beaucoup Aria. Moi je te comprends, on a commis là qu'on a privé et tout. Mais bon, après comme je viens de te dire, bah toi yo kita. Parce que en fait, eza histoire à vie na yo muto yeba ki ni le mariage, yo muto au vivre makambo na et tout donc témoignage yo moko muto yebi. C'est juste que voilà, aux protège juste tes enfants et tout et non mais les enfants sont bien vraiment ils sont bien donc live on s'intéresse pour toi dans comme il y a un régime et tout quoi donc tout ça c'est de ta vie privée et tout donc tu ne peux pas non dans la vie privée on l'a battu il y a vu on les a vie exposée on va balancer ça sur les réseaux tellement que il y a vie privée et tout donc biso toza kuna te biso tozolobelaka makambo makambo ya libumu ya régime ya bilia l'île irresponsable biso makambo balingaka plus aria ya so donc voilà bonne soirée ça merci beaucoup maman privé car bisous merci beaucoup tata Lino loba na ya Tata Aria en tout cas bravo merci ma chérie na sepeli à chaque fois banda ko mata yo etindi o lobo bimisa oza banque te oyoki na yo kaya mata yo bimisa oza banque te ba oyo ba oya ko contredire yo ba viva histoire na ote ba omisa na place na o totalement te ba yebi yo te ba yebi histoire na ote tata ba bi oza soni nandimi en tout cas chaque fois ko mata bimisa mutu so asali mabe il faut boyeba ki aza mutu mabe pour que la prochaine fois zongela likambo a mabe asali te bimisa tata en tout cas elo na ina lobaka yango wana merci tata bisous totika makambo wana tata Lino kokita no tetika na maitsa su bato te bato bosengi ba demande bokata na bino ba demande na maitsa bato te na biboy malilo balanga asuka boyokanga ba mama nyonso bolandi o bomoni ke na blessé bino bolimbisa ezaki soué na ngate projet na ngate live na biso tosalaki mpona ye te nazo répéter encore nasaki pardon live nanga mpona ye te eza question baposenga par rapport
ce qui a aidaka bana ou pas. Na réponda qui par rapport à question. Je sais pas si on t'a tuninga papa bana so qui na bana na bomba mutu oyo sala tena lobaka ki salaka pona nini. Asala rate era banda ko pesa mbongo wa bana na ndo loba wi a opesa. Soka opesa te na loba opesa te. Na loba opesa te. Nini oezo déranger ba maman poto a pensant. Combinaison disponible hein. Combinaison disponible. Veste disponible hein. Toteka. Bato baliba ya na musala baya na boya mona na sala na restaurant, je travaille. J'ai aussi mon chéri, je pense que boyo qui est parce que banga ba traiter nga de lesbienne, je suis pas lesbienne hein. Je suis une femme. Disponible hein. Tous en printemps hein. Attends, ils ont changé au somba. Combinaison, tous en ont deux couleurs, tous en ont ya pembe, tous en ont ya noir. Tous en ont ya pembe, tous en ont ya noir. Tous en ont deux couleurs comme ça. Botala. Vraiment c'est canon, c'est très belle. Regardez. Donc ça dans un nango, na noir nango ya ngoyo. Pembe nango ya ngoyo. Donc, na ba robe belé, les deux, tout ça sous na tente, le bifona bi matongo pour nous l'accepter nos ba robe. Combinaison ya ngoyo, so lingi régime, ventre plat, bate ya ngoyo, des paquets à thé, et ça na 50 €. Des paquets à thé, ça na 50 €, so lingi au kondi salibumu, au salataï, au ala canon. Vous contactez nga na ko aider bino na coaching naza na groupe mobimba na katia WhatsApp on a aidara batu so lingi na printemps ozala kano propre taille elengi boye au contacter nga na ba robe na ba pantalon na ba ensemble naza na ba pantalon ya tisi ya kano makasi na ba ensemble ya lin na ba ensemble ya lin ya très kitoko oso latiango ozala yomoko okutana batu ya zarati. Donc ndebo moninga nde na lati boye ensemble elengi boye combinaison ya elengi boye oko kende anniversaire oko kende fête so bimi boye oza canon. Donc c'est ça. Voilà numéro nanga eza plus 32 plus 32 498 13 40 45. Ba pantalon ici yango na la sabino mi balé pour naza na tente. Je vais aller dormir pour le bino matango. Naza ki na 3 mi balé déjà ki ba pantalon ici toi na bongo na ba couleur nyonso mais awa ya moko déjà ki tata kelisham tasumba ki pantalon na tisi moko. Mususu yango yo oyo eza boye eza na ba foulard likolo ni ozomona eza na ba foulard devant eza pe na ba foulard derrière. Donc eza ba biloko ya Italie eza biloko ya Turquie te eza biloko ya Italie nde bozomona eza made in Italia euti Italie biloko nanga eza canon na ba robe canon na ba ensemble canon. Je pense que tout le monde a mikolo na gare du midi, on a toujours chic, toujours canon parce que là on va blesser les gens ici, on va blesser tout le monde. Bah on y a so bazaki ko finga mwana muninga, maintenant mwana muninga za disponible pour vous. Boya ko finga na boya bolobana et ça kitoko. Nazana baroba canon. Je suis là. Ba maman bo somba biloko ya kitoko. Bolata bo sungangai na yo senga bino mbongo teke bo kabela nga mbongo. Mais na yo senga bino bo somba bo soutenir nga na ba faire na osala. Pona boko la bana tata asundola. Voilà. Nana bana o tata so ki parana bangote. Naza na bana papa asundola. Nazo teka pona boko la bana.
bosomba biloko pona bo contribuer na santé ya bana papa asundola, s'il vous plaît ba maman. Nazana bana nazo bokola nga moko, papa a kima charge asundola, ba robe eza elengi makasi, soki osombi nzambe ako pambola yo. Po ayebi ke nzambe ayebi ke o contribuer pona bana papa sundola balia batanga bazala bonne santé. Voilà. Ma pantalon ici, on a ça na mibale mais lobby na roya na ba misusu po bomona ba pantalon ici eza ebele ya kitoko. Nazaka penza problématique surtout pas bato balukila nga makambo. Voilà. Na on laksa mususu. Toza na ba robe ebele. Na pe na ba ensemble la ba veste hein. Surtout robe oyo eza penza coup de cœur na ngai. Maman akozwango o sepela nango makasi robe eza canon, eza propre. Eza vraiment élégance o lati yango boye, o lati na lipapa no mo ya se na été rozala kaka elengi na elengi. Ensemble mususu yango yo so sombi ensemble no boya jupe bato bakenda ba église misala biso babito sala kate me erto kenda misala to la takape boye po tobima elengi na musala fokozala propre. Ba maman s'il vous plaît na bondeli bino na bolingwa nzambe nini eza mukuse te combinaison eza penza mulai mama zina la kisu combinaison ba mama combinaison eza mulai yango yo ba robe eza milai makasi ba robe ya milai na pe na onikuse wapa robe ngo na chango ya mikuse zali ya milai pe zali ba robe misusu eza milai tina mabele ba robe misusu eza boye neti oyo eza koleka genou mususu pende eza mulai tina mabele mususu eza mukuse awa ndenge Karine Pandora alataka ba robe na kitoko wana na linga yango makasi parce que so za nzoto a bien il faut lata bien so za nzoto no ya kitoko il faut sepela na ba ensemble ya ba veste ya canon eza bataille nyonso ma chérie eza bataille nyonso JDT la reine mère eza na bataille nyonso ah drapeau à la Chine je salue bat nyonso batie drapeau à la Chine merci beaucoup. Yes. Pardon beaucoup, Limsang. Ouais, bah, fundingate. Allô, chérie? Allô? Oui, chérie, pardon, 2 minutes seulement. S'il te plaît. S'il te plaît, nous en live, s'il te plaît. Je te rappelle, s'il te plaît. S'il te plaît, papa. Pourquoi la répondre te ma chérie? Otoni nini? Combinaison na biba combinaison eza milai ezali. Ba combinaison yango bébé. Otoni question nini ma chérie? Pourquoi la répondre yo te? Na biba combinaison ya milai yango yo. Ba combinaison ezali. Eza penza milai. Okola tango na anniversaire, okola tango pe na mariage. Ba prix Niclet izwa numéro nanga yaka na privé. Tata Niclet izwa numéro nanga babengi yo le matin. Babengi nga le matin. Obenga kinga le matin. Ndoi combinaison noire. Oyo olati combien? Mandoi ariachou ariaker. Yaka na privé. Tosola na privé chérie. Eza moins cher. Moi si moura za awa. Asombital loko ebele. Lobby. Se na balole caméra bolinga bo mona na okiotikele po monyango tellement que za moins cher. Ba robe oui. Eza ba XL. Noir ezali na combinaison noir yango nga na lati o wana eza pembe. Ba mama na bondeli bino s'il vous plaît bo edenga na bana papa sundola na bana papa akiparate na bana na botana irresponsable o ya pesa kata 1 euro te pona bana na ye bana wana fobalia fobamela nazo futa pe banyongo papa irresponsable atikela ngai na futaka banyongo no chaque mois bo edenga Osomba biloko pongana
futa banyongo na liesa pe bana. S'il vous plaît, bosomba ba robe. Ça fait trop mal. Mais ça va bien non ya. Ba JPP zali. Abengi nga depuis le matin à répondre te, je sais pas. Nazaya kite bébé, na uchi kokota, nazaya kite na uchi kozwa ba arrivage yaki. Nazaya kite na uti kozwa ba colis. Mais ana appel te na numéro nanga na ba appel te. Obenga na numéro ni soso benga na numéro nanga kala. Benga na plus 32 498 13 40 45. La fille sa ba robe. OK. Là la ba robe est maman. Merci beaucoup maman nzamba pambola yo. Bonjour, bonjour, salut à tout le monde. Voilà, nous sommes là pour votre service Gédéon Electrical. Oh là 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 là. Vous êtes en Afrique du Sud, Cape Town, Johannesburg, Durbanville, Pretoria. En tout cas, contactez-nous. Le service sera bien fait. You are in Cape Town. We welcome to help you with your work, electrical problem. Our service are electrical, construction, domestic, commercial, industrial. Voilà. Tozali wana pona ko servir bino. En tout cas, Gédéon électricité eye pona ko salela mboka. Awana Afrique du Sud. Musala na biso ezali to misala na biso ezali kusala électricité, kosala construction, kosala misala ya ndaku, ozana posa ba installer le DSTV, ozana posa ba salela yo misala nyonso ya ndaku olingi, ozana posa ya industriel tozali wana pona ko servir bino. Le numéro est là. Contactez-nous sur 061 061 encore 99 et puis 51. Gédéon Electrical, le service pour le peuple. One call, just one call, we will be there to serve you guys. Notre service est tellement bon que vous n'allez même pas y croire. Le Gmail c'est gédéon-electrical@gmail.com. C'est ça notre email adresse. Si vous voulez nous contacter par email, si vous voulez avoir beaucoup plus d'informations, n'importe quel genre de travail que vous voulez que Gédéon Electrical Service puisse faire pour vous, contactez-nous sur 061 061 99 et 51. Merci beaucoup et nous vous souhaitons de bienvenue. Nous sommes là pour votre service. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, c'était là. Moi, votre humble servante, Mama B52, la mignonne officielle. Et à la fin, vous allez voir M. Gédéon qui est là. Voilà, il est là. Na évité vidéo oyo ernimeko koma ekomela bino ezali Mama Joséphine, Mama Zozo na yebibino solution. Oyo ezali solution ya ba problème na biso. Ba problème na biso yango ezanini. Ba problème na biso yango eza ba problème ya santé, eza ba maladie oyo eza kati na biso. Ma maladie telle que diabète, tension, AVC, prostate, ba hernie, ba maladie wana nyonso tout oyo ezo déranger biso, ba ménopause, mutu pasi, maladie nini, épilepsie, maladie nyonso tout oyo ezo déranger ndeko na yo, oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo, oyo ya cancer, oyo ezo déranger biso. Solution yango yo na yeli yo solution ya ba produit na biso ya naturel, ba produit oyo ezali ba complément alimentaire, ba produit oyo ezali 100% naturel, ba produit na biso ya Occident.
ndeko na nga na ili yo ba produit oyo eza juste biloko kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier, monde est déjà pollué. Ils ont pollué à partir de biloko oyo tozolia. Biloko tozolia yango ezo détruire ba santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko tozolia bazo travailler yango na ba produits chimiques. Biloko tozolia bazo tia yango ba poison. Biloko tozolia bazo tia yango même ba hormone. Yango na compagnie ya aloe vera products. Bakanise li peuple na bango partout dans le monde entier, na plus de 160 pays. Balobi non, tikato kanisi la peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango ezala malamu. Yango na ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé. Atika na ebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel. Produit oyo okoko zanga yango na ndaku na yo te. Yo oza na problème ya insomnie. Olala kate produit oyo eza somnifère. Ezo pesa yo pongi. Yo oyo za na nzoto makasi te. Produit oyo eza tonique. Eza wana po pesa yo nzoto makasi. Yo oyo za na ba toxine na nzoto na yo. Produit oyo eza détoxifiant. Eza ko détoxifier nzoto na yo. Eza ko purifier makila na yo. Eza ko sukula ba veine na yo. Produit oyo, ils ont pas bien fait ébélé. Produit oyo ko soigner pour l'estomac. Produit oyo ko soigner pour la constipation. Produit oyo, ils ont produit moko, ils ont ko sunga système immunitaire na biso. Yangwana ndeko yo ko zanga ba produit oyo te pour la santé na yo. Santé ezana prité. Santé ezana prité. Yangwana somba produit oyo soki omilingaka pe olingi libota na yo, olingi mobali na yo, olingi bana na yo, te okoko sanga produit oyo te, yango na yo ko présenter yo produit ya aloe vera gel. Yango soko lingi kozwa yango lolenge nini? Contactez Maman Joséphine na plus 44 79 853 90 849. Na banyeli susu plus 44 79 853 90 849. Tika nzambe apambola yo kozanga produit oyo te aloe vera gel. Oh la la mignonne. Botika la bébé. Oh la Kina sans la mignonne au Bongolian. Oh zéro. Le bezala kina 10 52 au Bongolian. On a un. Yango zo pesa posa kozongisa nga bébé na muluma. Basala ba chaussée kaka pona ba voiture.